Non, biloko mususu na binyo La sauté. montage wana na yebi page na ye mo mutu asala. Non, biloko mususu na binyo sauté, biloko mususu. Depuis Wandelo ba 15 soki 10 minutes naza na comprendre na makambo bo ba te. Bah, ya joli caché. Ya joli. Ah, likambo eza wa. Jo, pardon si c'est bon on récupère maloba. Bon la fille na EBT mais selon ndenge na yogi voice pendant la che pour nga nako analyse so kaza spiritas. OK, mais pour nga peut-être ba bebani à l'interne ne ko exposer makambo na TikTok. Ko exposer makambo. Ndenge na comprendre mais so kaza spiritas fille ba taille na spiritas. Siko Jojo. Mais selon ba dire Brandon, na boy te kana spiritas, na boy ponga na soulever loko moko boye pour continuer. Kasi na soulever par rapport à audio yo tché. Non, na yelo ba na yelo loko moko boye. Na parlement bo mettre les solo, il y a fille moko boaza spiritas. On doit analyser les motivateurs vieux yo kana nous Jojo comprendre après. Jojo. Oui. Bon si na otiko continuer au sujet zalaki pour na ba annulation. Comprendre? Sujet zalaki pour la annulation ba concert. Sikoyo nzele on atanga mati alobi na nini ke ngana zalaki na kati ya staff. Tu comprends? Pour na bane ko enregistrer na retard. Alobi ki tanga mati abi ngana zalaki na kati ya staff na kati ya production ngana zalaki chargé ya makambu boye. Après siko na ko banda sikoyo alati siko posona eza makamute ko babeba na po conseil eza nile et si bazona mbongo na bango Brandon na région de Ghana marambo yo lobi omoni soka za ki pena na staff ki azwaki mbongo na ye soki babeba la ki ata ki spiritas ayanga lo belo te alinga lo bate. Oui, si réellement, peut-être c'est là entre bango, c'est là compréhension dans la affirmation côté. C'est là compréhension dans la bazana antécédent entre bango ba yokanité yango alati soko ki pona ya spiritas na ibino bobi ga spiritas. Jojo, ndeko ngai. Tangu yo engagé, moni boy, c'est connu ya, c'est connu tangu basala ki ba staff wana na Afrique du Sud. Il y avait des Tchakimadesu, bah Wario bah na kati. Oui, non mais tous tenu informé ya. Ça dit quoi? Na pesa connaître exemple moko na pesa kopé. Ferreye moko a sali sa conférence de presse à Zwaka comment il s'appelle? J'ai niqué ma carrière wana, muto afali wana. Mupandi na ye, mutazo diriger conférence de presse. Ayebi bien que wana muto afali. Mais à Zwaka pourquoi? Ayebi très bien. Joe, c'est une minute. Gana explique une minute. Si je n'ai forcing ya comprendre bino, bobetali solo ya Afrique du Sud concert au Banila en Afrique du Sud. Oyo na kata concert ango il y avait une personne au Bazalina bango bagoloate. Donc si on doit être professionnel. Il y a bazaba warrior na spiritas. Oh joli baza identifier que baba spiritas pena. Baza normal té. Baza pena identifier que baba spiritas Baba Warrior. Tu connais numéro 1 à Bango. Numéro 1 sur le plan professionnel, c'est joli. Sur le plan professionnel, là, tu as un journaliste, tu as un dimat, tu as un l'événement. Mais Bango, tu as identifié Pena. Tu comprends le Lingoloba. C'est professionnel. Si tu solo la vérité, tu solo la quasi. Est-ce que faire mutazwa ki bango po basa ile produit promotion malembe non la faire non la makambo ya joli ko chala ko cha exemple faire parce que tout le monde na souffrir na oyo kabino si un professionnel toyo kananda nute jo ngana producteur so na producteur yo za producteur événement au produit ndeti artiste mo songolo pakala komone mobutu sikoyo batu oyo kozwa po basala production na yo basala promotion na yo etali artiste na nini
Il y a joli. Qu'est-ce que l'artiste arrive à avoir? Producteur a travaillé dans un Gaulois qui s'appelle Fils Aîné. Et Fils Aîné, Moutou Akendaki, Kozwa, Batouana. Akendaki Kozwa Batouana, genre, spiritas, Wane, tout ça, boué, a créé qui groupe Wana, Yawacha. Bozo, si on pas na business, tous rejeté faute. Et pas ya Moutou, Azwaki Bango, ou bien pas ya producteur. Parce que le producteur a contacté un Gaulois. C'est un Gaulois, où il a s'entouré, n'a bateau, bazaba Gaulois. Parce que la faute, binobo, la faute, vous rejetez à qui? La minute, on va voir que la et pas Gaulois wana. Mais quand c'est tu vas lobela la fille, bon tu vas lobela la fille wana. Bon tu vas lobela la fille, lobela moto avec qui bango. Ya joli. Yoka. Ya joli c'est là. Au moins na likambo zawa. Na débat wana oyo esika parce que ya ba maramu par exemple car o to ba ka olio choisir ba tu boy tout ça yango débat na ikotaki. Ndenga la ba nkonga na sola na mutu oyo le gars la fils ni na sola na ye na sola pe na français en même temps et parce que les kambozali quoi que botika ki Gaulois bozi batu mususu nga na sola ngope na tuna ba expliquer nga balobaka na nga iki comment non ye to sola ki na au début to meka ko contacter ye adalaki un peu vigilanté et du coup to kenda ki non to choisir batu o baza pis na audimat ya makasi o baza ba chaîne parce que net so ko talima na mai na biso aza na chaîne YouTube te aza na page moroti ya munene et to zwa ki non batu to kenda no ko luka batu aza na chaîne YouTube aza na chaîne ya Facebook Joe nani yoka Mobutu yoka s'il te plaît nenga ba expliquer kinga mais ma kosi ka Joe yo na ba ke ma kosi yo zela s'il te plaît na silisa non et bani non mensonge TP zela parce que français aza na chaîne ta travailler na chaîne na mutu et la chaîne aza na chaîne ya joli français ma c'est la chaîne ya Facebook ta chaîne ya YouTube te français aza na chaîne français na chaîne alors ba moi on y sauté Joe parce que ngande ba expliquer kinga zela chaîne na ye kutu bakata ki yango na Adidas Arena alela ki chaîne na ye bakata ki yango na Adidas Arena parce que chaki ba image ya concert Adidas Arena il pas soit qui copyright et genre par exemple place wana bakenda ki neti bango pour la bango bazwa ki neti batu o bazwa un peu plus visible ba lobela événement la bango pour etika la peka ka côté mon côté bakenda ki koluka un peu plus bato bana puis comment audimat ya ko taper moi événement sur d'autres mélomanes et loko o bango basalaki après ba koyasko yo deuxième tour ba komona balanda ko apparemment ba sola ki pena France déjà ba bengana ki ka toko kuta na tongo yo oroya koto yo to sola na ma solo wana tongo bozo ya koto yo et to lukato to boucler makambo wana tongo bozo ya koto ba sola kinaye et tongo akota pe na téléphone aloba na epe bongo nga nazo yoka Francis était là nga pe nazo yoka ngo parce que sikoyo tango akenda yekuna siko ba boucler nini mais après na habité so ba suka wapi omoni non mais net niala événement comment qui reporté non ils ont reporté te Joe na Joe zuningo kena biso milai comment qui reporté Joe zela nanu parce que yozo bomba na habité so yeba non na so bomba te Mobutu donc il y a qui me la conférence de presse non et même pas mon la conférence c'est makamususu forcément c'est la bête de tout kuna vrai ou faux non ngana ebika ka tout moko après avoir kosolana netonga ayako kende kuna boye o basala barbecue na bango wana ya nini wana nde o ngana yebaki o tonga solana bango et nda balbaka tonga kita kuna boye nde bo solango ko kita na kuna pe forcément c'est la balaka qui est abetaki détour Joe abetaki détour kuna Francis Marcel balaka qui est que soga komi kuna ba opesa na nini ndeko azwaki na mbongo hotel o mbongo na ya poche c'est ça Joe pour comprendre que ba ça batalukuta ba ebisi que tongo okoma biso to libérer yo akomi kuna abanda mbongo hotel ne akomenet meke mbongo hotel vide vous comprenez et ça le rôle à Titani tout ça les Titani en parlement je pense que bate belé na si ba joli ça ya joli chambongo ya Titani pour la France passer là chaleur
Batebele batia mbongo antitani pour la Francis Masela pour la zwa vol pour la luka ya joli zana on doit ya joli pour mesani ya joli namona bino on dirait bolinga bo comme ça faute on pas mutu moko boy problème ezake to lingi teke mutu moko un gaulois abando kota ba infiltrer pembeni abalo sa promotion à faire par exemple ndeti mwana mwasi oyo frustration moko te atikali kozwa tema azande ou azaz militas frustration tezela jo yolo baki o yo Joe depuis Boandé yokana Mobutu depuis Boandé moni fille wana Zela non s'il te plaît Zela joli obige bat pour ça na biso bien wa sa yo tia biso non mais parce que na moni ça dit quoi ngana moni bo okena bino pêle-mêle bo divaguer na makambo leso bo beta parce que bo yeba ko zwa faute pas mutu te bo pesa mutu faute mais bo loba c'est comme si vous cherchez à condamner des gens alors que ba gens wana ba na contrôle ya bino te ba gaulois ni contrôle ya mutu mo bo banana ngo to na ngo yo ki to condamner awa to condamner netinani yo pesa biso exemple so yo ki biso ça veut dire n'a pas dire na bino bo luka bo condamner fille wana alors que vous ne devez pas condamner la fille vous devez condamner la fille fils aîné fils aîné de bango ba condamner fils aîné bino bo bande condamner fils aîné lelo parce que à ceux qui battu na groupe na ye a chaki battu même Marcel le cas na parlement awa lobangot Marcel avait dit ça Masela le cas na parlement awa aloba makabola ki na kata groupe wana ba kotisa na ba no gaulois Masela avait dit ça ngala comprendre bino te on y est ya joli explication pas Joe n'aime dans oboya yango to lopez explication pas Joe pardon je le zara mutu nani Mobutu Zela s'il te plaît omoni nani Mobutu place onga na olinga te sikoyo omoni mabe bino boyo ka mingi litoyi moko nga siko na yo ka de matoi na zala na bango mi balé na conférence yo pe mu comme sou luka peut-être un jour kota na deux personnes parce que babi mo kondambo ka litoyi moko te ya Joe comprendre non nous qu'est-ce qui vraiment et s'est passé les vrais ya Joe longola nanu na ebisa ki awa longola nanu Francis na fils aîné longola nanu bango mi balé l'objectif c'est quoi en fait siko yo ya Joe yo ndenge Alfred Ngoya contactaki yo oui pona pour ça la promotion ya makambu ya Genève Arena vous comprenez yo ozalaka na Mobutu ozalaka na Bouton ozalaka na ngai ba ebisi yo to booster événement à Genève Arena yo ke zo manike on sait qui mais il problème ngane ngwana ça dit identité mutu oyebi ba ke oyo aza spiritas mais pendant qu'on booster événement te net yoka omoni net na papa yoka choix producteur yoka DJ Brandon na question tuningai na net mutu loka manike ada na visibilité ya makasité pour la promotion à EBD omoni net surtout bochelinga net entre ochenet par exemple mutu loka mi gagner s'il te plaît Yajo yo da momia na kombo na Jennifer la charmante yena baninan ayebani nanu te mais qu'est-ce que qu'est-ce qui peut vendre aussi que Momia na c'était vraiment quelque chose au juste Brandon au juste j'aimerais comprendre la fille en question a dit quoi qu'est-ce que la fille en question a dit en général ya joli le problème c'est quoi Gaulois producteur a contacté Nazana posa batuba accompagner événement na ngai Gaulois ayebi batunini oya zalagana bango oyo ba yedaka eta mususu na ba montage na kosala ba track ya mama papa Hervé ya sali choix na ye na ndenge toyebeli mama ndenge tambola ezaka mama fui du sud te même concert ezana Paris
mais la fille Belgique DJ Vandon Zana répond non il y a Jola Touni la fille a dit quoi il y a mon azo kende pour joli faut kende mana moi il y a balobani na terme il y a mvimba pour joli accompagner le place de outil na place de Zasiko papa Amélie déjà ben Kenya Azan suna biso si comme roté papa attends la vacances okomi wapi kasi te po ozwa kilo ya makambo oyo ya lobby il faut yeba nanu ajouaki rôle nini ozomona problème elo nanga na expliquer son rôle déjà j'ai compris que c'était un intrus dans une formation oyo golo moko asalaki son rôle c'était un intrus parce que bazwaki mutu oyo il fallait pas bazwa batie wana sikoyo la fille en question consistance ya maloba oyo ya lobby eza nini na even donc après annulation ya concert ya Londres ndeko succès ka songa tchaki sujet ya rolobela sur annulation ba concert kaka ya faire rigola te même ya fali yesiko ya mati amati nopo alobela concert ya Angleterre non amati pa lobela sikoyo dezenge concert oyo ya zalaki na staff oyo alelaki mbongo ke Ferregola à travers na ba non professionnel producteur a communiqué que Ferregola a beli mais staff a fait na ba émission ba l'équipe ba loba makamu mususu donc a tout mis événement oyo ya zalaki chargé ya ko promouvoir en gros c'est ça. soki kaka résumé ya makambo oyo olobi parce que olobi bien sujet moko ezalaki live ezalaki na sujet moko boye quelconque ezala sujet moko donné soki kaka quintessence ya maloba oyo olobi yango fille wana lobby à lobby. Moi je ne vois pas comment on peut ouvrir un live et parler de la fille. C'est joli Kolobate qu'est-ce que toi tu comprends sur cette fille Marambo Oloba? DJ Bandon, tu as audio, Toyo Canon. C'est un sujet, tant dans le but qu'on fait la live, j'ai extrapolé. C'est-à-dire qu'un sujet et il continue quand tu as parlé, mais tu as oublié la seconde fille, Wana. Ok. Nani, communication, il y a totalement qui répété. Ils arrivent à 3 versions. Je pense que l'on met dans Internet. Mon toit Zahil ou la producteur. Il y a concert wana, on le bain qui fait rigoler la zamala. Parce que concert les ala qui samedi, va reporter concert vendredi na 16. Fait rigoler la zaki nano c'était ni musicien mais sauf Prince Nangola. Donc Prince Nangola ndi ami la kaimo. Donc vendredi au lobi la pause de la concert, fait rigoler qui t'a lélé à 19h, 16h30. Que conseil les a reporté, la email. Pour votre information, dans ma email, dans ma email, même, c'est mon truc qui surtout parce que, à 15h30, dans ce groupe, à 15h30, ma possible communiquer par la nga. Pour nga, nous avons une charge, il y a des journalistes. Olobi batindi ba email ba pesi communiquer batindi yo au juste ozolo ba nini pour ba comprendre nazolo ba communiquer ya producteur aloba que concert les a reporté parce que fait rigoler la qui est malade na ba communicateur na bango kuna balobi que trésor là s'il vous plaît yo kolanda sali yo kolanda ba communicateur ou bien kolanda producteur parce que yo za ki l'organisation c'est yo. Et voilà. Donc, mais il n'y a pas de débat. Si tu as un communicateur, tu as un cop na bango.
oyo abeti libako ça n'a rien à voir. Mais c'est yango to tokoloba ke na jet set il faut bakoma na facilité wana ya recommuniquer ba ça mon frère il faut bakoma na facilité ko nyati oyo ezalaki reporté apesa biso raison balobi ke exactement par rapport à des autres xénophobes ko ba conseil no se beta bien na balombo au moni makambo yo olobana yo koki koloba moti parce que ozaki une organisation mutu akoki koloba makambo aza fanatique ya artiste teta msali na affaire papa yo za mutu bien zela nano mama zela nano la crédibilité papa zela nano wana komusa c'est pas artiste yo lokolo zaki na organisation yo koyela biso version oyo yo travaille ki na ba organisateur wana na producteur wana l'état que communicateur ya événement ya faire rigola yo koyela biso version na yo mais yo soko komi na version les vraies versions ba bien de te comme c'était ça les vraies versions est-ce que producteur yo communicateur mobima osaka promotion producteur est-ce que ba bien te kamite omoni ke ozoloba makambo ebele omélange makambo ebele ozomondi oza fanatique moko boye nga nalingi nakozwa parole ya joli yo siko oloba na biso nini yo comprendre sur la fille là. La question est réglée même par la personne qui présente l'émission. Ce n'est pas un sujet de débat. La question est réglée même par rapport à la personne qui présente l'émission. À régler la situation de la fille on a la seconde. Et fille on a à se perdre. Est-ce que biso toza censé lisusu na émission là babimisi est ridicule bongo toza censé koya kolobela ah parce que on a comprendre hein, la fille wana ezande question qui a commis frustré c'est que parce que ça une information fiable était azo beta munoko ya joli message na ngai DJ Brandon succès Kasongo, bravo par rapport aux questions que tu as posées. Bravo Succès Kasongo. DJ Brandon. On a comprendre la fille elle était frustrée sur moni bo c'est que ba final qui toi azumbongo na été yango suko a commis boye parce que aza une information fiable to ya makambo ya yene producteur boye ba solo ni non Joe Nancy il y a un problème là où tu se comprendre était là où tu se comprendre était c'est la même chose que Zonga à la Joe quand on micro s'il te plaît Joe s'il te plaît vous êtes pas sûr Kanga micro s'il te plaît Joe les motivateurs nga mutu na yaki na sujet wana obi pourquoi na yaki nango parce que na se rappela ki na Francis Masela tangu amataka na parlement alela plaider pona makamba conseil ya Afrique du Sud so tozongi na noyau ya makambu oyo c'est-à-dire si ba ekartaka esprit ya ko écarter neko gaulois ezalaki te po ayebi ko sala musala tete vérité zani ni po amataka na parlement ne batali ke note ye to kozwa ete po etambolaka bongo même na ba concert ba Paris to mona ngo ndenge etambolaka ça dit ce qui comme une gestion comme une maboka batu moko boye bata parlement faut ba finama po ngabna pesi ordre nana yeli na esprit wana ça dit boye karaté mutu DJ Brandon, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord par rapport à Makambo Oyo Lobby. Nous avons déploré et le Parlement a été parlementaire Bazaki Yakotomboka parce que dans la même période où on a négligé Francis Masela pour bailler dans les défenseurs, pour foutre les batiquets, après il y a aussi l'émission émission dans Zimbabwe, on a les poisons. Ça dit quoi? Panel Mumbe Salamaki par rapport à sujet Oyo. Ngasiko mon problème est nini oyo eza passé na minute to regarder le présent il y a eu des erreurs il y a eu des erreurs on est tombé wana Brandon on est tombé wana yokanan
Siko le quoi tout ça qui déjà de na débat il y a sujet au tout ça là quand on débat par rapport à Makambi Afrique du Sud par rapport même nande ba infiltrat qui ba golo ba kota ki bateau ba zaki inapproprié to lobela ki yango et ndeko na biso Francis Masela a sala ki plaidoirie moko boy oyo a gagné ki yango à 200%. Siko, ce qui doit revenir nango, c'est ce que nous remettons na ba résolution na biso, to se remettre en cause par rapport à Makambo, oh, to qui déjà comme résolution. Non, nous avons eu cette résolution. Non, Namoni Nabia, DJ Bonal, s'il vous plaît, Namoni DJ Bonal, topesez-moi maloba et bon sera. Ya seconde kaka, s'il te plaît, seconde kaka. Ya joli. Soki nga na tomboli eloko wana, eza pona ko remettre en cause bitumba oyo Francis Masela Bundaki na tango eleka kite. Non, eza pona bongo te. Soki na zongi ici likambu oyo, eza pona ko lakisa nini ke bo sacrifier mutu oyo boyebi ke aosala makambu oyo bien mais lokola sa kambo kona biso te bonimi bopona mutu oyo aza na tendance mosusu. Ok, DJ bino siko tango bozwi mutu a tendance mosusu tala siko lelo au conseil ça déjà annulé ici alia mongo na ye alati siko vrai face na ye yon na tesa siko ya joke mutu a leze yete mobile n'est pas alaki golo te bakabwani te. Azaka kana pona. DJ Bandon, c'est qu'on a appelé l'équipe, pardon, s'il te plaît, Rosong et la norme à l'Obanao. Gouvernement Gaulois, bonjour, bonsoir. Non, mais c'est bon, hein, on va changer la sauce. Gouvernement micro. Paris en opé Paulin. Gouvernement micro. Oh, mais joli babi, il y a les 28 jours à Paris déjà. Paris en Paulin, vraiment. Na uto benga junior bouton boy. Aye bisanga poye pa na face à la 40 minutes à un autre match. Ouais, toyo kayo. Olo banase. Oyo kingai. Ouais. Mais boyo kingai quand même. Ouais, tozo kayo gouvé. Bon. Dans yo kanat, nani ngala yeba soki soin c'est bon. Oh, c'est bon. Bon, la fille wana o amataki awa aza gauloise te. C'est la fille o ya tinda bato ba menacer nga d'abord en Afrique du Sud. Bolanda photo gaulois ti wana te. Petit wana asala mama mutakala. Ngala zaki na Afrique du Sud et elle a problème billet te ezaki problème ya xénophobie. Pour ça zaki problème ya billet to ya xénophobie te fallait muna banga beta na sala munene ya 1000 personnes. To ya 500 to ya 100. Akena go répéter na nganda ya 30 personnes ba ko misango concert. Donc si bon moni ya mati wana arana haine déjà ya ba gaulois. C'est pas un gaulois. Il y a un moment tant bon maître battre bilonga les padres, il faut faire très attention. C'est la fille oh les jours ba menacer en Afrique ici, c'est lui. Donc il aime dans d'autres signes d'abattement. Donc bon menacer gouv chance ba gaulois ba lé on a ba encadrer ngai. Fils aîné témoin, moi on a gauloise. Donc il faut faire très attention. So que même la page na ibo mona a tchaka mama mutakala. A tché photo ya ba gaulois pas mata pour aller intervenir à le mama babier. Et ça jamais mama babier. Gouvé amataki awate ya gouvé amataki awate amataki côté musumbe yo lobi fils aîné témoin mais na makambo fi yana matela ki mais fils aîné mutachaki na cop wana pour la promotion ya nini ya Afrique du Sud. Concert ya Afrique du Sud. Fils aîné mutachaki na cop wana. Ba yeba ki teke bana na ba changer. Petit wana asilika pour que producteur a écarté qui est na promotion ba compagnie que aza forte en Afrique du Sud. C'est là où eni na ebota abana kotumba. Oki mon bouti. Le bas gouvé. On comprend. Donc hier eni ça pour ba écarté qui est pour à ça la communication ya concert ya Afrique du Sud côté eni ebota yango wana. Donc voilà. Mais ça va écarter qui est ceux qui est pour la promotion mais il y a qui déjà mbongo. En fait, Asa Joe, Alia Kimbongo, ko Joe, on a besoin de Thomas, Joe Maramni nango zolo ba ko Joe. Ah. Avant Francis ba passer ba pour la promotion pour la Joe. Joe ya mo ba défense mo za nango. Vraiment.
ngala matika pona confirmer que Marambuto lo. Ouais, gouve le golo yo loba oh mais John azolinga ke nango alinga a masquer makamnyoso alors que ça est bongo. Ouais, vas-y gouve. Ne biso te bi ke fiona za wangi ala spiritas. Mutakala. Nga mutu na vivre Maramona zolo bana bino kuna. Je dis comment bazo remettre ba bongo ya billet. Toki billet te kamarité nombre de billets na moni ko remettre ba. Ezala yi ebele makasi. D'abord faire gros sala diep sanga ba gola ba role manango soma bien faire na faire ici. Obi nzala bazala ngo ozela faire. Ya on a lobi na bino loko moko. Soki bango ba lobaki xénophobie ezate. Il fallait artiste moko abeta concert à sangisa 100 personnes na Djobu. Wa tongo ton di xénophobie ezate. Mais pourquoi pas qu'on répéter dans 30 personnes? Donc, ça n'a rien à voir avec les billets. L'artiste a protégé les communautés dans les gars d'Afrique du Sud. Il y a eu des programmes, et ça, qu'il n'est pas dans le bête, va créer des bureaux, on a besoin de faire des fanatiques, dans l'embuscade. Donc, il y a ça, un qui est écarté, qui est comprendre que, ah, déjà, des fois, il y a communication, un qui est wana. Un qui est wana. Donc voilà. Merci beaucoup, Gouv Legola. Mobutu, ni nisque d'aki compliqué là pour. Merci, Gouv. Papa. Gouv a lobby par rapport à Ndeba Ekarta qui est. Oui. Na obande la maloba na ngai pe. Na obande la maloba na nga. Ngada na liembongo atabo Ekarta ngada na liembongo. Alia kimbongo wapi? Soka muto o aliembongo. Zambe na ngai. Muto o aliembongo. Angara za la bongo te. Dans la vie, obenga na Francis Masela ya na noa. O ya kimbongo. Angara za bongo te. Parce que Joe n'a pas comprendre pardon. Obenga na okasa fubo ya na. Parce que Mobutu yo solo babo yo za la preuve est-ce qu'il y a kimbongo. Papa, Zela, Mutu o aliembongo azala même bande. Obenga na Melo TV. Obenga na Melo TV na Melo TV. Ngala ebi somonet batura. Kasi na otanga lo batu balia mbongo kuna kasi yo ebi ba komo na bango te. Ngala otanga lo batu balia mbongo. Oh, Melo TV alia mbongo te. Ah, Mobutu. La première concert ngala za la est-ce que ebi pe Melo TV a rappelé. La première concert Joe to za débat. Yo zo la débat parce que solo na fils et nous on compte la fils aîné. Na zo côté la na côté. Yo eloko eza wana Mobutu yo peut-être au solango na un peu émotion quoi que comment dire émotion te oh papa yo ka selon pour l'émotion la débarras fils joue la débarras fils aîné non Joe joue la débarras fils aîné ça là par rapport à Francis Masela de Leka yoka comme melanga te pour la lelo là non yoka na sens ni onga na lobeli yango parce que même il so le ya fi wana bozaki ko capable de comprendre la fi wana Zela s'il te plaît yo la première concert ezaki ezaki reporter liboso yo so na fils aîné concert ezaki reporter liboso na ezaki ya liboso non ngala mo tone makambu ya nani tongo na Zela ya liboso o report ba sa report ya liboso so na ye première Fiona Zalaki na ba Melo TV ba sa la première mais cause la wana est-ce que la kisi ba futaka bango nzambe nanga Jonah wana yoka na biso na karimi ko pardon eza ba bilo mususu neti ngana zo biso e ba mususu ba ko tiso wana mais bo bandi non ba otala non etana non ndembo travailler poneti ye so ba futa kié pourquoi ba yo kate susu so disant ba futa mo na bango bo kate sukwani pour te dire que non frustration le gouvernement ko expliquer awa clair et net ye frustration na ye tant ba kate yo bino bo mimisi la bo futa mutu mo et puis bo kate susu il y a un concert et ça lit plus d'une année. Non, Yoka, ezali question. Parce que tant net à Tolobela, la fiwana et le Rosana. S'il te plaît. Banu, nani, pardon. Nani, DJ. Yo futimbongo na yo. Aucun de rokata elle sous pourquoi. Bino ba droit perdante. Et ça, la bien là, tu feras que n'est-ce mais aux hommes avec aïe wana zobi musapis en quoi qui a raté quoi pour moko boywana. Ya jo. Mutukuta lia kutu mbongo na biso 1000 ya promotion. Musicien mo ya pambala longo lisa e photo na biso en pleine émission. Alia malia kutu mbongo balongo lisi photo les padres. Ya jo. Yo wana za mutu na yo na comprendre les tendances na yo y a pas de souci. Eza question mutu ou quoi te. Eza question mutu ou quoi te. DJ Sigo
frustration moi nango moi ça ozala nango concert ebeta kututé concert est annulé il y a une année déjà et robeta mara sous-souté parce que ba annula ba reporter qui après ba annulé si go frustration moi nango frustration na ka surtout ni question na répondre na frustration na ye après déjà de omoni na cop wana ye ba kotisa ki wana et ayeba ki ke mbongo eza wana na kati wana fona zwa ale gouv kuta ko clair subiso awa ba yaki ko kate ba moni ke aza na po morote kuna na nini kuna jo ebike na mbolo ba o na mbolo ba parce que na deuxième téléphone te na ça ba capture ba bato nyos ba liambo na ba mélodie ba la s'il te plaît papa makamino bozo zela mobutu yoka s'il te plaît et puis tozo kelpe la zela mobutu France passer la kena kuna kena ti jobu aloma capta pour la jobu kuna ba atko hotel te papa émotion zo yoka émotion te ba zo te yo no mema o kote na bobo o bambongo ya hotel andeko mususu o fallait pesa makuna et pesa mite ba ke pesa ba fi wala ba lie bambongo ale biso koto de bon ja ba pesi mbongo te na suka ngoso bakati n'importe quoi Joe yango na mubutu lo ngolo baba pesi mbongo puis bakati na suka c'est ça tu veux dire makambo bokena okande bokena ngo bokotaka na bazoba bafio ya matako matoko masoko moi je suis pas d'accord na bakotaka batu wana naza totalement d'accord na bino nde bakotaka bana nanga na lingala ngango pété ozomona mais na likambu oyo ndenge za wana eza makambo toza quand même réel ozomona la fille wana toki kopesa ekutu importance ya makasi mais eza mabe ça besoin de ça réel ça besoin de ça vrai so ki fille na ba kota ke na cop wana te alinga lo ba makambo azoloba te voilà c'est simple mais ozomate ka ça limité ça kuna ba information mingi soki ba kotisa ki ete alinga ozata na momoko te atala momoko ta koloba. Oui, là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord totalement. Simplicité, c'est totalement d'accord. Ça veut dire que c'est un accord. Alia Kimbongo, on a confirmé Alia Kimbongo parce que j'ai des captures. Il y a la capture, on va la Mbongo. Naza capture contre Melo TV, ça la Mbongo, Naza capture à Melo TV. Bongo Melo, Bongo Melo TV, ça y est. Oh. Mais la soie biso bato bazoe bambongo te papa na otangelo bato bazoe bambongo. Na la otangelo bato bazoe bambongo. Na la karamika fi wana te na otangelo bato basa na fruit d'ici do bazoe bambongo na otangelo bato. Oui nga na yebi pe ba o bazwaki batangela ngape. Na ye pasa na kati. Oh na zo ba na ye pasa na kati. Sikoyo zela mubutu. Soit réel. Yo net yo michana yo boy. Net o ba yaki bazuyo yara net mubutu na yela zuyo sala promotion na ngabo et tout ça boy zo mbongo yango simba. Allez, lobby na ngosu na yena ebisio kolobela su makam na ngaite e tika ngobongo jara yo des gens au solier mbongo e dérangeant na nini soko na nini banga kuna ebe ba quoi non omoni nga côté na lobela za kutu mambala te nga na lobela côté que esprit d'abord ya okezwa ba fille wana ba lobela fe ba lobela net ma concert na biso nga côté na zande ya ngwana et na opesa exemple na zoba o suso mataku munene azalo kwa na Londres lo kwa masoko ya Laura Tendance bango nyonso omoni o masoko munene na bibi. Je suis totalement d'accord avec toi. Nga côté wana nga sali nga mama o ali mbongo d'accord na yo avant yambongo baké basié mais après faut y baper le problème pesa wana bazo rapper ba mususu o baza plus visible parce que moni producteur c'est la paix sentiment o ya biso ba fanatique o to ba wana ozo comprendre ba yebisa na bit de zela jo toke na musika te pardon toke na musika te na Londres wana mataku minena alekina na ba promotion kuna na Londres la visibilité papa toke na na pozoka question na Londres ata la baroleka kaisa pindi alekina na Londres mataku na minena na Laura Tendance parce que ngana tu vraiment na Londres le kuta mabete na yebi na nga ba msusute na yebi ka net deux personnes wana batwa media jara na Joe longola batu na biso net ba irma batina tudo tia bango na bango bata media kuna media na yebi net nani toto promo na yebi Mobola Teti qui encore tena Mobola Teti zani Mobola Teti TV ana combien d'abonnés en visibilité abanda mutukala aza depuis ba moment il y a trésor Moscou toi
tozala pas trésor Moscou tozala pe pa nae. Chama bato ma Joe nga pozo question chabato longola mobola teti na bi ba côté neti omonde aba migenie ma omoni yesko na Londres kuna ye masoko minene wana lokola tendance ye ayebani wa sincèrement na yebi na ngai te makambu wana parce que net eloko wana pe eyaki cop moko makambu côté ba producteur ya on a yebi sur producteur la producteur bazaka na baswa na bango o basa non mais yoka tete non yoka DJ Brandon cop wana ezalaka au début et la détrance parce que les producteurs Joe à un moment donné pour le producteur papa yebisanga cop wana oya nini ya oya nini ya bengoni ya Londres kuna yo bengo eza producteur za batimisuba na CCT papa olingo bomba ba omoni yo bomba côté nani kuna zo bomba ba Mobutu comment il s'appelle ceux qui moi aussi yemoko cousteau parce que ba so la rappelle bien à Tonton Promo so ka benda ki Tonton Promo qui a créé nini ne kuna à côté si batuna ye et genre c'est le producteur qui les a appelés non. Non, ya Joyoka. Moni pour besoin na biso ba Gaulois ezanini. Ba producteur na biso bazo zalaka influencer et pas ba tête. Oyo bazo senga basala musala pour les padres. Problème yango na ya Jo. Na ndenga mabete. Omoni to ba notanga ba komba batute. Mais il y a Joe Marame et comment vraiment okende la mabe il y a Joe na ndenga mabe il y a Joe net na Londres ma biso to na Londres na lobaka na ngai na ndenga mabe il y a Joe les pas d'aro beta vraiment na Londres après il m'a battu la promotion te après yo lobaki on les a producteurs attends yo moya Joe ils ont producteur mais ça qui m'a avec la comment makamo au niveau de la production moi ça producteur là nan so ba makam na bango ba ki nango kuna c'est qui non ezaki moi c'est un producteur mais c'est bango balé ba ça production bino mo bolo ba ngwa ba na problème wana soit disant ils ont à côté moi si moi ça dans la carte il y a production non. Oui. Non, boy na ngate Joe, ngana boy te, ngana boy. On a fait nos ceux qui producteurs à sali soit na ekuna. Non, Joe, to ça la conversation que utaki, que to ça besoin de tanga ba kombote parce que na moment oyo baza kimia to ça besoin de tanga ba kombote. Ba preuve ezali que azala wana te, ayo lingelo mwasi na ayo linga mobali. Non, OK, kuna ba bilo ala te. On a que bilo ala te, lo ba katela ndeko mwasi yangwana. Bon, après, voilà, ceux qui soit disaient là, qui y a tout ça. Soit disant tes vérités, soit disant. Là, il y a bien un mais le quoi, il y a le but. Oh, yozo linga, donc, kunate, bon, toke ga kunate. Bon, donc, Gaëtan, sur 100%, Mobutu, s'il te plaît. Sur 100% battu. Si on continue là, Gaëtan, Air Morobo, tous à la vraie nabiso Mobo. Moi, c'est 100% battu, basali, promotion à Londres. 90%, bah, bon, bah, Gaulois. Mais comment tu événement au soutien psychologique? Ce qui a Gaulois a sa tendance gauloise. Donc voilà. Par exemple, Nende Tinani omoni lukuta mabete ya Jo. Soki borwana. Ngalo eza irma zalate. Mais mama Tinati tuka atala makape. Na chena Irma Gauloise ni no wasa na Londres aleki mama Tinati tuko na otala Mobutu tokene na opembe clair hein ngana ti mama Londres wana ezala intel a boyebe ou quoi ngana mona ki kutu style la promotion wana faut pas bokena na ba style bokena na Paris parce que Londres même DJ Thierry Yemukazawa allo DJ Wanon pardon allo bangu awa ke kuna et c'est quand même fait ba na niveau numérique parce que exactement tout le temps tout à chaîne wana ka biso na biso bato baluka kuna et c'est là qui mingi fala qui peut-être l'artiste allez que la média ya bango kuna et comment soit peut-être ba mataba affiche biloko o fa ba ke na promotion plutôt ya style wana ke bokendo futara bato bambongo ndebo saka na Paris awa ouais tout les différent ngapo na ngai kutu promotion wana et loko échoué na ndenge ba ngaba ke na style ka bo sala ya Paris na Belgique sauf que Londres c'est pas pareil. Londres c'est un parce que Londres moi mutana ndaku na ye pas boro neti na ba style comme que ya numérique wana ova na bokoti na nino na Google bo o sokile bo moni faire rigoler l'événement ndepe biloko ya efandelo bimaka pe amoro
Babilo wana nde ekomi mikolo. Nga pona ngaya ezaki kutu itite ke ba que nous ozo bato nani boyo un tel boy. C'était pas une bonne affaire. Parce que c'est un personne qui ne va pas. Joe, omoni na promotion à Londres, muto azaki fils aîné na bango kuna, eza tonton promo. Tonton promo. Voilà, tonton promo. Non, même pas. Papa, omoni nga nazo ebisa yo parce que tonton promo groupe wana nyonso. Groupe wana tonton promo DJ Bono s'il te plaît. Tonton promo créé wana yela ngwa après itinga na sisa na expliquer au départ tonton promo azaki fils aîné kuna ye mutando créer groupe wana tonton promo muta créer groupe wana bango nyonso ezaki fils aîné ye tonton promo fils aîné à Londres fils aîné à Londres ce qu'on a fils aîné à Londres ye na mutu na ye bon irma pas azaki na kati ba sangana bango nyonso o comprendre pona basala bloc moko makasi pona basala promotion. Bazali nango tout à fait d'accord. Mais likambo moko yako kota la kati oyo jo alobio to kota kuna te. Bon, to kota kuna te. Ba écarter ndeko Irma. Bon, ba écarter, c'est qui est logique. Bango ba moni, to écarter. Mais loko bon maki sous la promotion ana yemo ko toto promo na o ama soko mine loko la Laura tendance. Ba mo boke ba golo ba jeton. Papa, Mobutu. Monico écarter. Et ça, non, problème, te. Mutu mo tazo défendre, soki nini, soki mutu, toi, za fan na mutu, non. Et ça, coup de pont na bongo, te. So, et ça, pour la pamba éliminé. Toki. Biso na bango, parce que banana, ba live pa, pamba. Yo pe jo ba la gueule jeton. Soki ezali, pour l'intérêt, les pas dernier, to lobara faire rigola ou rien. Ça dit, toi, tu as intérêt à faire rigola, liboso. Na tout n'est pas question awa. Mais papa bango ba cheke intérêt papa hervé liboso. Mais rien n'a tout n'a pas sous question awa. Est-ce que Baké na lo bakutu baké bisa na fait papa hervé que Irma ça mauvaise campagne pour la concerne et Simbate. Irma ça la puissance ni non. Irma ça la puissance. Moi ça intérêt bimsa combat Irma peka. Na tout la question mo simple. Ouais, tout c'est normal. Soki za nango na ndenge te ke o te producteur asali choix na ye. To ça basali choix na ye azana droit na ye za problème te. Sikoyo. Na Bercy. Ba la carnaval. Na ndenge to yebani ba golo ndenge to zalaka. Ba la carnaval na France. Ba contacté par les matés. Ils a fait un choix producteur ça normal hein. Mais déjà comment to que nous tozonga. Madame déjà à carnaval wana, c'était pas les producteurs qui avaient mis l'argent. Vous comprenez? Wana avec une initiative yoka. Et avec une initiative d'abord eutaki côté ba fanatique. Yé ayaki ko aider bango kaka mukia ayaki telo moko o producteur mutazo organiser ngo et debo. Yoka s'il te plaît. Yoka, ya le kanati biso ndeto organiser un match. Yoka, ye ayaki ko aider bango au niveau ya camion wana. O est circulé. Yoka, s'il te plaît. Camion est déjà base déjà ya carnaval. Non mais l'initiative Yoka, l'initiative Ozaki wana, c'était eza kwa net o eza ki pe na nini comment ça s'appelle? Na Belgique. Producteur petem ta chaka maboko. Ozomona ya liboso pe ya Belgique kuna Yoka s'il te plaît tika osangisa makambu ya jo non mais tozo que parce que nous ngana to sauter ba étape eloko te DJ pendant yo tozo ngana to sauter ba étape tozo songa nazo la kisoba ba fait ko la kisanga te ya jo bolobi nini choix ça dire quoi soki neti biso pourquoi biso bana lolo to lobi ke basimisi biso touche pourquoi to lobi bongo pourquoi parce que na mboka na biso ndenge to yebela ngo ndenge tambolaka moto ya roza na capacité mais a booster makambu na biso na malili ya mboka na biso ndenge zalaka polité soko zuete pesa biso réseau pour nous zuete pour soko zuete ozui nani ya bien kolekaye c'est ça le problème on appelle ce exemple carnaval les salema na France ndeko soleil wanga basoki ete point ndeko soleil wanga patala ma to yebi ke parlement
banoko na biso baka na parlement si 100%. Bato ba kota na parlement awa 95% balaka na Panama. Mais DJ, est-ce que vous avez Oyo, DJ, s'il te plaît, Madame Oyo peut-être Robert Aliso Nango, ou maîtriser on a affronté. Vous comprenez? Namo pe na zoyi biso awa, même moi aussi, j'étais pas à fond la Maramboa, Zoyoka. Et Yoka, s'il te plaît, Madame Yoka, démarche wana, titon projet na babanda kiango, et j'arrête titon bazo bunda lango et tout ça, boué. N'engepe, babomba qui information na bango. Ya, oh, ibana kosalama. Yo ce que tu sur la ligne, au fait. Ça dit, carnaval wana. Parce que ça, c'était pas la production, c'est ça, l'initiative. Elle aura besoin de ton organisa qui marche là, Bamubutu. To contacter Bagola Moussouté. Oh, Babé Tarabia ou quoi, to contacter Bangote. Ouaneza producteur, te ezal roi Bissomoko. Oso comprendre. Yadjo. Et le match, est-ce que match est officiel? Match Nabilo, c'est officiel. C'est un lien na événement des artistes. C'est officiel, c'est officiel. Ba posta qui ont match Nabilo. Mais carnaval les qui posté na page les padres. Toi le makamumo côté frère. Ça dit quoi? Ezali kambute ke to beta mama mbongo te. To so beta likambu ya jo oza goloa ozuli kanisi basa la carnaval. Eza pour intérêt les padres. To yebi ke na parlement 600% ba mère, ba sœur, ba noko na biso mingi bazalaka na Paris. Pour na récite à mobondo ndenge to zalaka. Na rolongola ego na ngai na chango à part. Ah Mobutu, voilà toi un événement boy, to un événement boy. Est-ce que rosa la ndenge ni to mobiliser? Nga zana angle wana, na zana angle ozo kendela la nga wana te. Na la benga batu musosoti. Ah, yo oza difficile. Neti nga ba benga te mais ba benga batu mususu. Ba benga ndeti na jo. Bah, il y a eu des juniors, il y a eu Gardien du Temple, il y a eu qui moi, la passer à Colo, il y a eu des gens qui contacté à Bango. Il y a Joe. Mon aliro. Banilation contacté qui bateau bana. Mon aliro, il y a Joe. Banilation banilation belé frère. Non mais nani comme DJ Wandon parce que place oyo zonga oke net ngala ni utu carnaval et annonce soto zonga kota maramba production à Londres parce que carnaval il y a rien à voir pour wana ezaleki projet mo na bien Joe na za besoin to zonga na biso na nini parce que mama carnaval est annonce toza la posate parce que nga ko abuma vérité te na otanga pa ezala ida ba goloa nga zo ko ya Joe na bien DJ ida ba goloa faut ça la mettre ndeni donc so ça ide na ngai na ça la sentiment faut ça DJ Brandon ya ko sala ya lingi ezalo na bango bandeko s'il vous plaît tozonga la production à Londres. Tozonga plutôt la production à Londres. Oh, ils appuient au niveau qui concerne les producteurs parce que oh, ils ont le mora. Parce que yo petit masolo mutuka na carnaval wana base na zaki mutuka wana na chaki mutuka yo singa producteur. Te na yo qui peut-être a aidé bango mukena yo qui na pas na maîtriser à 100% parce que na la makambo na zaki te. Na yo ka kiango puis na yo ka kutukia bazaka kutu na autorisation te makambo wana isalama. Na yo ka kiango pe bongo. Nani goyo kango bongo na basuka ka ba mikolo na utoyoka. Makamana de base na yebi wana oyo ki oneza na ngolo ya lukuta ba yo moto ndakite yo sko yo yebi parce que simba ki papa et simba ki te yango wana pardon tozonga peu plutôt makambo à Londres qui est makambo ya parce que ça bonsoir tonton Serge. En tout cas merci beaucoup na parole malgré na arraché bon ngana moni pour na problème à Londres. Il faut autant la paramètre au mois de juillet date on a déjà moi mon boulot puisque moni juillet la plupart abatu bakenda ba vacances ma paramètre on a pu sur saliper moi mon boulot puisque ngamo kutu naza déjà témoignage vivant la plupart abama c'était belé la bengi la plupart babino date on a na rozala j'ai na congé rozala na kin. Même batuna biso ya Bruxelles pe awa mingi baloba déjà que non bakozala te bazala na kine donc moi de juillet za mon vieux tonton Serge olobi na juillet maman sa mino biso ya bazala Bruxelles kuna ba ke ba ya bazala vacances kanga bango ba photo soko moni ba na concert ya Koffi Olomide il y a les 12 hein voilà ils appellent à moi ils appellent la période de vacances donc vas-y continue ils ont un mois vacances prévenu même oyo bato les 4 p
Babillet tambolité pona batuba kozala déjà na congé. Les 3P, babillet tambolité pona ba mois de juillet au congé. Voire même vieux na bisonio kalongo, il fallait conserver ta lobby ya solidarité. Ba reporter en ngopo batuba keke déjà déjà okende ba congé. Concert il y a la lobby. Bon, bango en tout cas na yebité et ponyo kalongo pe na minito azana na kin. En tout cas, moi, des GSA, déjà, moi, moko keba preuve en est, yé moko, voire même, et fanjo, tant à bête, ba concert, na ya ba province. Ils allaient na ba vacances, en tout cas, tout le monde a ba rideau et belé. Et viennent abisso les quadra Koraman. A bêta concert, ya ING Arena. A bêta on peut na rentrer, na veille, ba tout ba outi kozong à classe. Ils a qui se peut les, hein, ba septembre, boy. Zuma ba paramètre donc à chaque fois ce qui n'est na juillet temps il y a vacances n'approche et que batu bana bazongi classe en tout cas ils allaient nango ka malili date wanande il fallait bâtir date moko ya mois ata après ba vacances après nous allons nango bien que ba bi que non voilà ba sombi ba bien pour ba bi que non. Dans le mois de septembre et octobre, bah, vous allez na Londres. Donc voilà ce que j'allais dire. En tout cas, moi, de JP et trahir Bissot. Les sous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tonton Serge. Ici c'est Gaulois. Ozolo bate bando mataki a olobi ate lorotin. Fongwa un micro. Est-ce que ça là au Gaulois? Bato ne va enregistrer ba live. Aza Gaulois. Mon tonton, on a chaleur boyawa. DJ Brandon. Ya Joe. Oui, tous à mon côté à Londres. Londres c'est ni. Parce que moi je à Londres plutôt, hein. So tu m'as à Londres au niveau de l'organisation, place où on a producteur à ça qui soit naïe. Parce qu'au début, on a naïe baki il fallait que là-bas en Europe ne pas gérer ma camouana. Auditeur à ça qui soit et l'oroté pour ça. Yoka s'il te plaît, Yoka t'es pas. Dans ça là. Yoka. Allez pas fils né au PC exemple koza naba. Joe, zela ngala o continue na o. Olobi koza naba ba abonné belé ou bien kotala mamingi. So entre matako wana za matako lokola Laura Tandas na o ndeko ya comment na soleil wanga na tala mamingi na lon. Yoka s'il te plaît, Yoka. Mobutu. Même le coup na auto kolo bala bino awa. DJ ma autre question. DJ zela non s'il te plaît. Mobutu. Na auto kolo sabino Londres auditeur à celle qui sentiment na yé à celle l'histoire na yé. Parce que au début de base de Makambouana de Bandaki, fallait qu'ils aient la bateau Europe de base gérer Makambouana. Vous comprendre? Wane est-ce ba pembe msuya babilo msuya kati. Na yebi Joe, na yebi on papa Makambo ya ki ko basculer, ba e ko siko yo base nango ya mutu e koma na Londres kuna. Papa e basculer Joe. Mobutu. Au début sur Otali Moutalan qui non au début. Papa, même jusqu'à la fin Awa, vers la fin Awa, Moutbatoupé à Europe au Zolobala, Bazalagi papa. Non, oui, non, mon père, moi, na Zolobala, voilà, et là, on monte explication. Nazo expliqué bien. Au début, c'était, fallait qu'il gère même en Europe. Et après, Solo à Londres, Joe. Solo à Londres, ok. Zana, producteur, il est temps de créer ni. Oui, le bas DJ. Ya Joe, nanenga mabete. D'ailleurs, Kutugo, yo va na France, comprendre. Londres est place dans la Vandaga. Tout ça ma sola Londres. Pour moi, ma soto beta wana. Au moins tu on ba sali groupe ba chebino na banili ba no sola so ya joma mwana tuko eza théâtre maboke ngalema. Papa. Et loko moi ba tant pour monde bazana. Tant ce soir jouer belé on aura 200 livres pam. L'art ya la quitté ba sale loko ya malonga te ba yeba ekangage. Non, moi je parle même pas d'argent. Ba mobutu ba bangi na parlement. Gola forever ba buka pondu
côté na ki na makambo bongo parce que na yebi ke bana eloko te voilà makambo promotion musiko oyo zolingo loba wana bata France déjà bata ba mige niema non peut-être yo comprendre te ba personne nga na obeta yo comprendre ngote omoni o nga na obetela na yebi ku bango ba moto tout ça et là on a la lobby qui est par exemple au niveau de la promotion on a reconnaît certaines personnes malgré tout bana ba pia kala bango ba luka mo ba o bon ça là na kambo les bases général banda mingi na makambo ya bato Europe ozo comprendre et après ça makambo ya ki ko basculer non tout ça des bases kaka ya Londres bato ya Londres ndé ba il faut bango 2000 ba gérer ndo mona ki ba benda ki bana mai wana après na kati nango